Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino fait ma base, on est ensemble. Tous les labino fort. Vraiment quand on a beau s'abonner à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino vraiment on est ensemble. Tous les labino fort qui tokos, bon là iki wana bonya tado. Zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na eko présenter bino ba kisi oyo ezo ya kosunga mabota ebele mama ozo koka kozwa zemi te oza ba kisi te ba mion ba fibon makile kima yo kozonga zo chauffer matrice et ben infection ya makasi nyonso wana iko nettoyer tozo teka partout toza pena ba bati pena ba papo bana pa mabota ba mai na bango za malamu te pona kocha mama zemi oyo ko ya ko botisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya kili kezali to suki wana te tozana bate ya kokonda oko perdre ba kilo na lombango toza pena ba gelil oye ko corriger ezolongola banduta ezolongola ba noir na nzoto ezosala tena yo zala éclatant uniforme tozana ngo tozali pe moi mama musuna misala papa na mama bo moi seza polele makasi bagazi liboso tozosunga oyo eko komisango mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés. Des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais... Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino fait ma base, on est ensemble. Tous les labino fort. Vraiment quand on a s'abonner à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino vraiment on est ensemble. Tous les labino fort. Bonjour aux fidèles abonnés de Coach Magali le Mama la star on a pas si de beauté et si que zomi bino na pas que sous merci ndenge abattre l'émission na bino na pas tout ba soutenir de près et de loin ba bisous et belé bisous nanga no fanel matin Maria Malumba et Patrick Jolie voilà bisous nanga na yemo Coach Magali le Mama la star moi ça mon coup ça bota bisous ba mbijibo donc voilà na bisous nanga na ye bisous nanga na ba tout balandara ngai en tout cas on a qui te partager ma mbezo leka à la Congo. Et ça, il y a un nzoto malili. Moi, na 12 ans. Moi, na 12 ans. On se masturbe, bien mon moni. Bon, on a une image, on a lancé tout à l'heure là. Donc, bon, tu as une image où il y a somme, on a banga. Donc, n'hésitez où allons-nous? Ok, ne wapi. On m'a presque na souka. Maman babeto anda mo ntombe ba mikolo lelo bazo publier buzoba bale bana na biso otomboti na ba bichopo na biso ba komosala suba buzoba plus de na benga ndeko nanga mimish to sola makam oyo ezoleka en tout cas bonjour Mich. Bonjour Laura. Bonne santé. Santé bien. En tout cas na ki to sola no mambe lekelinga vraiment donc un mon atel on a bandi parce que moi je mon enfant elle a 16 ans donc la télé moi na 12 ans elle a même pas ma poitrine mais asali loko moko boye non ko bani ni pour la réaction à moi na biso à 12 ans. Bon premièrement non avant to panza ma solo bon pesa na mbote na ngana e mo Coach Magali lo mam la star na pesa mbote na ngana Jobene ya yo ngwana bon na lobby ba mama o ba tindaka bana na ba bino boyo teke ba mama o moti na bana bona kindumba ba mama ba moti na bana kindumba mwana 10 ans bima libanda ayo pe na mbongo ayo pe na mbongo na ndako mama o lobelo te mama kuto o sepela mwana na mbongo ya na chasser supermarché boyo e bien ote e bon mwana no so abeti babo bo esani taka abeti babo a pribi yango biso ba musu ba parents auto monela ngo passe to comme te a passe mais ye mokuto ils sont fous maman na ils sont fous maman na mtatina kina ba biloko wana en tout cas nga esalinga passe na komona mwana na biso ya ajo akine komi koti samisapi akine ko sala ba biloko o ba mikolo ba sala ko koloba nini donc premièrement non maman na mo wana ndumba amona zona kishasa amo zo kishasa mama na mo ndumba mwana ndumba famille ba ndumba atache musapi esani mais la communauté bazo bebisa bana musu na kata communauté conseil ni ba opesa bana donc yo osale loko wana osala ngo publier ngo na Facebook balinga musu ba otala ngo umoteka obebisa bana moral ezala raté
ba mama ebele bazotinda bana baona bondumba ozoka mwana 10 ans ane chel ozoka mwana 10 ans na quartier na bango ata mibali 10 etali ete ana mibali oyo apesake mbongo mapatongo ana mibali oyo alesake na moi ana mibali oyo alesake na butu ana mosusu oyo asombelake masanga na pokwa donc eza yango normal anakishasa biso tokomona makambo nyonso to eza yango normal parce que babi mwana moke anakishasa azalaka te mwana moke oko baobota ye lelo azobima na maternité baobimisa ye wana tobenga mwana moke mpo ayebi lisumu te yaya bana mike na kati ya kongo basu te bana basi babeba kala nga kutu kope na nga mwana moke azasu te mpo mwana moke olinga mobali na nga mwana moke olinga mobali mpo nga pene azabo na linga mutabenga ni nga yaya te mpo na nga yaya na ote na yaya na ote naza ya na ote po so benga yaya olinga ka mbai nanga o atata wana olinga e bosiko likono toza age moko baza bandumba likambo na esami na zona Kishasa mwana na ye moko asali makambo wana amiche misapi faut expliquer bato bien pour ba comprendre bande konanga de partout omoni mwana wana ye moko acheki misapi ache misapi après il m'a dit a publié on a Facebook et ça ba camarade va publier on a Facebook ça yé moko muta publié on a Facebook azani ndumba bandumba ba okala bango sonité andumba bandumba ba okala sonité okaya koloba nini par rapport ya mwana okopesa mwana na conseil nini tant que mwana protocole bandumba ba okala sonité mais na mwana otoboyi asa mwana mutu nyonso okaya koloba nini na mwana ovali na kitu obine mwana yo okaya koloba opinion na weza ni kata mwana ana bon ngai penda premièrement mwana ana ana ba esprit mabe zomona ana ba esprit mabe ko ça quand même parent koloba nini comment yo mwana mukie ozwa maboko na yo omicha misapi yo moko asaka na tolo te libele kutu ezate libele kutu nane bimite oza pe diverger ba diverger otango parce que oza no diverger te pona okota ta musapine na kati ekota te mais yo pe musapezo kota donc quand est filmo s'abonner massivement na coach Magali la star chaîne na biso na bino vraiment base on est ensemble to lela bino fort vraiment quand na zonga libo s'abonner na coach Magali la star chaîne na biso na bino vraiment on est ensemble to lela bino fort kitokos bola ikiwa na bonya tado zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na ye kopresenter bino bakisi oyo ezoya kosunga mabota ebele mama ozokoka kozwa zemi te ozana bakisi te bamion bafibon makile kima yo kozonga ezo chauffer matrice eba infection ya makasi nyonso wana iko nettoyer tozoteka partout toza pena bati pena bapapa bana pa mabota bamai na bango za malamu te pona kotia mama zemi oyo koya kobotisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya pikili kezali tosuki wana te tozana bate ya kokonda oko perdre ba kilo na lombango toza pena ba gelil oye ko corriger ezolongola banduta ezolongola ba noir na nzoto ezosala tena yo zala éclatant uniforme tozana ngo tozali pe moi mama musu na misala papa na mama bo moi seza polele makasi bagazi liboso tozosunga oyo eko komisa ngo mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés. Des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais... Quand est filmo s'abonner massivement na coach Magali la star chaîne na biso na bino vraiment base on est ensemble to lela bino fort vraiment quand na zonga libo ba divergent na âge ya ba 5 ans ba 6 ans en tout cas vraiment on senga na parent mwana oyo en tout cas vraiment faut landela ye parce que c'est ridicule c'est qu'il dit kabana tête parce que maman na tante maman boulisa na ye bobi baro cheche maman bango za ndumba cheche Momo bien ote mama za ndumba cheche mwana pasa nepe ndumba la cheche siko likono mama za tante on lo bala mwana ngalo lota na bimina TV na on lo bala mwana na opese conseil alors ba kuku c'est télé bemba conseil po bango bakoma ka bon so mwana olati mabe bongise lamba mama lamba la ngala combien na yo ba mena kutu ba chafwe
so le bina baoka yoko munene bobe chafa bi na kombe na yo yango na pharmacie donc siko conseil ninga na pesa mwana déjà la t'esprit mabe ala t'esprit ba mari de nuit ezakati na nzoto na ye wana komosenga ka ba délivrance ba meme na ba église ba sa ele ba délivrance parce que azana ba mari de nuit ana ba mari de nuit ponde bando sala ana ezaki yete eki ba mari de nuit ana mobali na ya butu ah mais oui vraiment bande ko balandi ya coach Magali mama la sabino mo bosoyoka ni maman mimishi ninga so popola pona mwana wana ngata osenga na mama ya mwana wana na papa ya mwana na soki azonvi bo réencadrer ba mwana na bino parce que mwana bino sali bêtise comme pas possible tant que maman ngana na mwana nga saison na kolinga te mwana nga sala donner éviter en plus ngana osenga na ba chef de l'état ba landa no ka ya mwana na ba luka no ba parole na to mona bébé français ba de ko lo landela ki mama na bo meke tina l'état bo zo mama mwana na bo me ex bo poursuivre une possibilité au beaucoup la mona les até bazoyer ba botole mona ndi to mona na ba poto ba rachaka bana bon yo ko ba ni pour la maman na moko siko on a ba parents bon ba les papa na maman on a ba parents ba bi mona na zala ba parenté ba o ba boko la mwana na ezala oka bande ko ba boko la mwana to mwana na ba parenté mwana komi akomi indépendant muto sombe eli pazate muto laisse fufu azate muto sa bande konanga so zo boko la mwana ndeko na yo atande kona kufa atande kona voyager atande yona ndeko na bosola ate zo mwana na lokwa mwana yo boti parce que lelo mwana na ko bonga abali pe aosunga yo vieza mulai ozo mwana to ebi o muto osunga ote yo mwana moninga otike na balabala otike à la traîne lipa osombelete fufu osombelete kaloso osombelete soutien osombelete siko mwana na siko abima libanda te toujours abimaka libanda alukaka mutu apeseke mwambonga lipa apeseke po nini po apeseke mwambonga tokolo parce que mwana na monika zanga indelipa. En tout cas, pendant que vous s'abonnez massivement sur notre chaîne Coach Magali Mama la star et vous s'abonnez vous tournez en tout cas beaucoup Laura Loué la patronne de la presse naïe. Elle maman moi na en tant que maman tant que femme n'est pour la peine maman moi na on le bien ba parole elle aboko ma pas mutu mususu aboko ma pas mutu mususu baba ndeko ya maman naïe. En tout cas maman ne soit que maman bo localiser na nous bande ko na biso vraiment ya Congo bo meka bo localiser na maman ya moi na so va na pena na tante na yo ou quoi que ça soit bon kangaye parce que yem aza mokodi aza en fait aza mokonza mwana na awa do yende mutu abokola ka mwana na yende mutu aza première priorité faut pas kangana no mukolo ozo comprendre maman siko na lobi l'état au kanganani babi mutu abokola mwana na azate mwana na ba parents na ba sunde mwana na mama banga balala na balapala mwana na mama banga sunde mama banga kenda ngola papa mona na te donc mwana na ton bachaki mama na bango zo ki zemi na ye soit disant papa wanga na nezemi donc baboti mwana wana mama kenda ngola sundoli mwana tanga sundoli mwana no bobika ba fait kishasa ngo famille ngo elo ezala ngote mu débrouiller lichete liliete bon siko mwana age wana yeba de balikala ayebe mibali kala mawa je pitié d'elle ayebe mibali kala ozomona amilukela lipa ye moko kwanga ye moko nini yo unazolba bandeko na biso sozo bokola mwana muninga to mona pe bato so bakenda ko adopter bana adopter mwana komise pe mwana penza honnête ya ye akoti pe na famille ozomona batie pe na ba bien ya famille mais ba adopter mwana wana mais nde mwana ndeko na yo outina libumu mama na yo ndenge ndi boko utika mwana na la traîne et puis bo wangana bolobi ke mwana na boyebi ete mwana na boyebi ba parents te mais tandis que fanda na kata lopango wana et puis tanga banda osala ba biloko wana mutu na kata ndako azaki te et puis tanga osala biloko wana po ebimi na réseaux sociaux bino batu bofanda na ye réaction na bino eza nini po na kaya mwana wana eza nini parce que biso to mona mwana déjà soka azana ba 12 ans 10 ans bana ba koma na ba téléphone obi ke ta era classe opesa jamais mwana téléphone so bana bazwi ba vacances ndoko opesa mwana téléphone ozomona oui mwana ana atanga nanu te atikala kotanga te depuis ba parents ne babote bozala na ba mawa bana ko ba maman s'il te plaît bozala ba mawa bana podi kotika bana na libanda babi bana nde ba futur na biso bana nde ba lobby na biso ozomona ngala lolo ko ozwa na ngate meto na boti mwana nga
na encadré bien azwi visco eza bisengo nani e bisengo babi mwana za ya papa te mwana za ya mama Vraiment. mwana za ya papa te mwana za ya mama donc yo botinoka mwana olino yoka no esengo mokili te oyoka no pe esengo mokili te eza kitoko te mwana nano oza na mabele te na teli video na leli mwana na mabele te comment mwana na kozo misapi azokotisa ba parents toboyi te ba parents nde ya Kinshasa éducation na bana eza te on a lobby loka ba parents éducation ezate yoko pesa ide nini bana babotolaka bana kasi papa ko éduquer mwana neti ba pesa na l'état ba biso betu valoir poto te poto za kasu papa zoko ko bokola mwana na ete babotolier mwana siko neti biso okoloba nini pour likama mwana mababotika na otula ba question bezo salanga pas tant que mère. De fois sur la voie on la pona nini et comment arriver tout le monde va ndoro so ne bazo c'est publier ne mitakala awa tout le monde va mitakaliser comme trop mais qui tient longa na ba âge na biso ba maman na bango et qui tient bana na biso moko to boti bande konanga mwana 12 ans ngana na mwana ya 16 ans de mwana ngota sa mukone ya 4 ans mobimba donc moi na keko sala ba se masturber bino mo bomoni jusqu'à ce niveau on a ba acte soit sali wana bande ko botala sous vidéo wana très bien bon le belanga ba commentaire na bino sala bien bon liker moi vidéo moi commentaire na se wana et sala bien pour et puis ça nga sous makasi na lukela bino mamo botindaka ngai maman mimi shloba na to yokayo na lobby non premièrement mwana wana azana ba parenté mwana na ana muto occupé te est-ce que l'état na biso na makambu oyo est-ce que l'état na biso akota na makambu l'état na biso ala kata Congo RDC bande ko na ngai ya partout bande ko na ngai omoni l'état na biso ya Congo RDC la police et ça la nongolo te voilà la police na biso ala kata Congo RDC et ça la nongolo te bande ko na nga au moins la police na biso ba tshela biso bazaka so bamoni mwasi na mobile ba obunda ba ba kangi bango ozomona ba makambu susu balandela ngo te parce que mwana oyo eloko ya sali afin da libanda te alala libanda te ozomona aka même pena batu o afanda la bona kata ndako il fallait ba ya non ba kita sur le terrain bazona ba tonner sto bakanga batu na moko nani mwa para mwana o nani mutaboko la mwana o nani donc bango baza kuna te biso te olo bakaka etant que ba parents parce que to mona ki on a quatre réseaux sociaux et ça biso passe parce que mwana na atana limbuma libele te ya atana mbuma libele te ata pour la nzoto ezata mwana wana te ba diverger kala ba nani ba diverger kala poursuivre même muta diverger mwana wana et non peut diverger mwana na nzala na pasi nzala na pasi nani opesa lipa nani opesa fufu nani opesa lambalata mutu akopesa za te amibwaki nzoto na balabala ozomona amibwaki nzoto na balabala eya mpe na baparent mosusu mwana osala babétise mpo babétise ezaka ye mo mutu asala ngo te tomona mpe bana ekole oyo ya nini oyo bana Saint-Georges bana examen d'état baosa na mboka na biso to mona ka ba bêtise mais bana Saint-Georges basali bêtise et qui c'est pas mona bana Saint-Georges basaki bana 6e bazala 18 ans parce que qui te suna bana 12 ans longa na onlela yango wanlo na leli na bêtise c'était na bêtise c'était na leli na tangsima misu je suis parent na ko linga te mwana na âge à 12 ans akoma na ba point oyo jamais quoi que ce soit quoi que tola la nzala mais point oté nini et comme une descendance de biso photo ko la bêtise zango ou bien comme normal nazo ebate mais so to bi peto tala pe ko ba conjoncture na biso ana Kinshasa vie comme il passe tellement trop au monde vie comme il passe tellement trop et dans ba parents mususu papa na yakenda na asundula ba mama bango ana muto opesa ete ana muto opesa ete mbongo wa se débrouiller ana muto opesa elote ozomona asaini atiki bana bake libanda basani bakenda olukele mbongo bayaka po baliaka ozomona to mona pe bana mususu mona 15 ebi mibali mais alesa papa na ena mama na atangisa baleki na bomona mwana tangite elote mais ami pesine na balabala batindie na balabala kende mwana tango oya mwana $50 oya mwana $100 omona pesi mama abango apesi papa siko mama mwana tango opesa yo loba na mwana ni po pesa ka alesa abino yo loba nini eza éducation non base tangisa mwana landela ye mwana zui diplôme d'état sunga olobi
nani akosalisa olobi bamama tozoloba ere nyonso tu bamama bofungola matoi bamama bofungola matoi bana baza bafutur na biso bana baza baonde bakosalisa biso na retraite na biso pourquoi bozotika bana à la traîne tala mwana wana nazoka pasi ti sikoyo mwana 12 ans aza tala mabele te me badirige kala po misapi ya bando okotisa wana badeverge kala bamama bomeka mpe kochange bozwa baédik bozwa bana bofandisa bana na se bopesa bango édikation mpe bolakisa bango nzela nzambe boteyaka bango ere nyonso nzela ya nzambe mama mipepe mpe ya mabe omoni mipepe na balabala eza mpe ya mabe des fois bakobokela mpe mwana na mopepe ya mvutima ezalaka parce que nga nayebi mwa moto vana na lopango moko akotika lopango mpanga nezalaki bandoki nayebi so mwana na mbala moko akomi loyenge mosusu babwakeli mwana na mpo na ndimi teke ya bebi normal yango siko to banda oloba ti omoni baage ya puberté baage ya puberté na bana mosusu bapériode na bango ebanda ba 10 ans bana mosusu bapériode na bango ebanda ba 9 ans oyebi bana mosusu ba 10 ans donc ça dépend ya nzoto ya mwana omoni mwana deya so abimi deya eloko wana donc yo fo banda olandela mwana kolinga te azala pembe na bana mibali bazalaka mabe bana mibali babebisaka bato ozomona bana mosusu okosaka ye ozokosakosa mwana ela bana mosusu age ya puberté ela bango mabe akoyoka te koyoka pa banga pa ata bobesi ye ata bokati ye bilamba ata bozikisi bilamba na ye ata bozokisa ye bapota mwana sa telemisi manduki bona age ya puberté oyoka te me ela mwana mosusu na age ya puberté ne calme okalme mpenza omona bana oyo babanda ba age na bango ba puberté mosusu ba 13 banini eyomona babota avant siko bana oyo mpe ena bana mosusu abandini age ya puberté me azwini mpe ezemi te ozomona abandi yango ba 13 ans banini yango naona babino bana mike na kisasa bazala te bana ba 12 ans bana ba 12 ans ba 15 ans baoninga bapapa ba 60 ans bokoimagine mpo mwana génération na olinga etaba yo mwa mokebo na okeno wapi waka bapapa mibimba nde batya bato alaise bapapa mibimba nde bapesaka biso mbongo yo mwa mokebo na okeno wapi tala baraisonnement bana oyo bakomi nango donc bakoma na niveau ya kolinga bapapa ba 50 ans ba 60 ans matin wana nde sikoyo en tout cas Micho merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso koloba nini mot de la fin na mpona mwana wana en tout cas mot de la fin na nga na koloba naoki mawa na mwana wana esanga pasi mais naosenga na bino bato bazala na mwana wana bozwa mwana na bokende na baprière basale badélivrance parce que ana bamari de nuit comment yo mutu ozwa maboko na yo okotisaka yo moko et puis ntango osisi opribi oyo na réseaux sociaux mpo na réseaux sociaux basala nango nini mibali ya réseaux sociaux baolingo te ata basi ya réseaux sociaux balesbienne baolinga o te ozoyoka conseil na opesako bato bafandaka na mwana wana bozwa mwana wana boketika na baprière afanda kuna na permanence afanda kuna balandela baprière balongole baesprit ya bamari de nuit ya bafemme de nuit oyo eza kati na ye parce que mwana na kotaleka bo aza normalité en tout cas mo bambote esala bien bon tokomi na biso kosilisa balandi na biso balandaka biso balandi na biso ya Coach Magali Lomama la star nombo webika nde toyaka bamasolo ya kitoko bamate ya kitoko en tout cas bolaike video botya bakere botya bageme ka nde ezalaka boyebi tokomi na biso na suka napesa mbote na kaka na ye moko Coach Magali Lomama la star napesi mbote yango so na Christian Belangindu Joben napesi mbote yango so na ya Veron bokulaka Veron bobona mwana lemba tanga napesi mbote yango so na vie nanga titika songo honorable mwana lemba so ya tanga bantu basala nga mpona zala okay. Merci vraiment bandeko balandi ya Coach Magali Lomama la star bino mo bomoni makambo eleki makambo tosoli na ndeko nanga Micho en tout cas mpona bana en tout cas baparent bobenda bana matoi mama azalaka pembeni ya mwana na ye ya mwasi mpo alakisa ekra makambo ndenge ezalaka en tout cas bato tu basutelaka nga merci na ye moko Patrick Njoli merci na ye moko Coach Magali Lomama la star mwasa mokusa bota bana bambinga lokola ngai merci beaucoup na bato tu o bazalaki wana merci na ye moko Chris Malamba derrière la caméra et bokali akotchaka donc muto a filma Jésus kufa te ye azalaka toujours merci bato tout le monde à la prochaine.
Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la Star, chaîne Abisso na bino vraiment basse, on est ensemble. Tolé la bino fort. Vraiment quand na zonga libo s'abonner à Coach Magali la Star, chaîne Abisso na bino vraiment on est ensemble. Tolé la bino fort qui tokos bola ikiwa na bonya tado. Zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na ye kopresenter bino bakisi oyo ezoya kosunga mabota ebele mama ozokoka kozwa zemi te oza na bakisi te bamion bafibon makile kima yo kozonga ezo chauffer matrice ebe infection ya makasi nyonso wana ikonettoyer tozoteka partout toza pe na bati pe na bapapa bana pa mabota bamai na bango za malamu te pona kotia mama zemi oyo koya kobotisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya pikiliki ezali tosuki wana te toza na bate ya kokonda okoperde bakilo na lombango toza pe na bagelile oye kokorge ezolongola banduta ezolongola banoir na nzoto ezosala tena yo zala éclatant uniforme toza nango tozali pe mwa mama musu na misala papa na mama bo mwa seza polele makasi bagazi liboso tozosunga oyo ekokomisa ngo mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au limite. Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça ne marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés. Les produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais... Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la Star, chaîne Abisso na bino vraiment basse, on est ensemble. Tolé la bino fort. Vraiment quand na zonga libo s'abonner à Coach Magali la Star, chaîne Abisso na bino vraiment on est ensemble. Tolé la bino fort qui tokos bola ikiwa na bonya.